Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers fidèles téléspectateurs, chers internautes, bonjour et bienvenue à notre édition d'émission présentée par votre humble et sage serviteur, c'est Lumière Goncho. Comme vous le constatez déjà, ça se passe pas mal de choses grâce à notre réalisateur hyper professionnel, Dimitri Bongania. Déjà, Junior Goncho de la sagesse. Je te salue là où tu es et toute la famille. Je vous signale, je suis déjà avec notre invité. On va pouvoir passer des bons moments. Il va nous expliquer le fait social de notre pays, la religion, comment se déroulent les choses dans notre pays. Mbuta Mbele, c'est ça? Mbuta Ndo Mbele. Boni Mbuta. Kimia na kati etumba matondo na bino na kopesa biso mwantango matondo pe na bandeko bajo isusu libaku ya kolanda biso na mokolo molelo matondo Mbuta Ndombele boni santé ndenge torobaki kimia ze na kati ya etumba donc bokolongono bwanzoto eze kimia kasi loko ayiki ikeze donc tokoki kozala penza kimia ya mobimba te donc yango torobi kimia na kati ya etumba. Je vous signale déjà Mbuta Ndombele bazali combattant ya baindo bayo bazali ko bunda poete bokonzi ya moto moindo ezonga na mboka na bango boete ndenge olobi ngai kaka te po nini pe yo te donc ndeko Ndombele moko molobeli moko mobundi défenseur ya ntina ya loposo moindo po biso tolobaka uta mwantango moindo atamboli na kozanga conscience bango baloba science sans conscience est ruine de l'âme moindo atamboli na kozanga conscience yango soko bango balei dendon batikeli yo bisuka ya dendon soko bango bakoli ya ngulu batindeli yo makoso lelo na basuvatuma ya tombola moto azeye kopona élastique ndeze malamu original ateze na bosoto akotia na maya moto alandi suvatuma bajwaki wapi na morgue wapi tango ndeko Ndombele tango biso balobeli ya loposo moindo tomonaka maima na maso nde tokota na etumba ya kobunda kotungisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo ndeko Ndombele to lobela mwa situation ya mboka na biso toyebi biso nyonso nde mboka na biso ezali kotambola comment ezali ko diriger soki te tokoloba topesa sur 100 nandeko Joseph Kabila o azali ko diriger étant que président de la République okopesa ye pourcentage combien zala honnête ndeko Ndombele parce que bino bozali ba o bozali ko bundela loposo moindo alors soki mabe ezali il faut koloba côté mabe ezali soki malamu ezali il faut koloba ndeko Joseph Kabila azali ko diriger mboka okopesa ye combien sur 10 matondo na ndeko nanga mopanzi sango omoni awa na mboka na biso République démocratique en Congo en particulier pe Afrique en général tomiti yaka na esika otozete c'est-à-dire facilement montazota la match arbitra la ibengelo kwa sali falati ya intel mais yo kocha ta équipe a poto mikete na kopese point na président Kabila motoaze ko kamba mboka na dimension ya continent 80 fois la Belgique ngana tia point ngana kamba fan club erreur wana yango bandeko yonso basé ko sala moto moka fana mikili ya poto omoni kaka Kabila dégage c'est du théâtre ate équipe a poto miki yo zala président na yango te oze ko tia soko bosoto na moto azeko kamba mboka loko la République démocratique ya Congo plus de 85 millions d'habitants te tolongwana na makanisa ko tia ba point te to évoluer na masolo mosusu wana bolimbi voilà ndeko Ndombele je vous signale qu'azali na église na ecclesia ya Vuvamu centre voilà na centre ya Vuvamu ndeko Ndombele tolobela nanu matali centre Vuvamu toye bakapete ba ecclesia ngo ya bino ya bato baindo bokomi ike tokoloba te Simo Kimbangu nde mtazali ko diriger bino nyonso po basusu kuna tuzali komona bazali kotambwa makolongulu basusu soki ya papa kusu fumukusu basusu soki papa Simo Kisolokele toloba nini
parce que ceux qui tutali malamu yike na yike bino banso boye bozali na kati wana boyoka ni pe ezali te parce que oya koloba le contraire wa koloba Simon Kimbangu yenda zali mobikisi ya baindo wa koloba te Simon Kimbangu azali omoto Yesu atindaki wa koloba te Yesu azali lolenge moko na Simon Kimbangu Yesu azali kote ya bandeko loposo pembe tata Simon Kimbangu azali kote ya bandeko loposo moyindo pona nini bokabani ya bongo bozomona te bozali kobunda pona kolite bokonzi ya boyindo et diriger moka oyo nde Fumu Kimbangu alobaka meta kubino moko bozali na kokabwana tata kuso azali pa ina yena batu na ye koto tata soki kiselokele tata soki boye yo koloba nini parce que na bokabwani wana yo kanisi ke nde bokolonga kozongisa bokonzi ya loposo moyindo esimba mokili oyo se tango ekoka soko zena mwana ya 2 ans kozila tabotela yo mwana mosusu po moka zena ino mwana misapi ya loboko ekesena meze binemite esangana kapusala la bokasi ya likofi baoyo wana yonso tangi profeta toli bato yonso bokoki botanga moto na kailu na ye na mosala na ye ntango ekoka tokosangana po tosala bokasi ya Fumu Kimbangu ntango ekokoka bokosangana mesikoyo bokabwani ezali toloba bosolo sikoyo bokabwani ezali bokanisi malamu te na bokabwani wana nde bokolonga bitumba o bozali na yango te toyebi te nini bino bobengi bokabwani omoni ngai na okaka pasi bato babangaka kotuna maye ya christianisme bimisaka mbuma ya miso na makambo ta mosu ya bokoko te lelo basusu balobaka Yesu akufa na kashe kusu bamso babi kashe kusu talataka nde bikini ya mokuse wana nano babongisa te basusu balobi Jésus babetaka ye sete na kuruze bamso babi te zaka na poto lelo etikala ndenge wana christianisme eze ko évoluer ba témoin de Jéhovah bazongisaka bango makila te mais au nom du christianisme tozoi catholique lelo agumba makaliboso bikeko au nom du christianisme tozui ba église de sommeil bango pe basala ba biloko na bango lelo basangana te mais bango yonso bazena christianisme te tango torobaki tokosangana na tango ekoki mosala eze monene moyindo abungi plus de 4 siècles et demi mosala eze moto na elembo na ye loboko na nga ndenge fungwami mi esengani te ekosangana kaka na tango ya likofi tokosimba eloko bato wana bazena mosala na bango biso tende tokolakisa bango mosala bazena mosala na bango biso toze kosala ya biso conscientiser loposo moyindo kombo ya Fumu Kimbangu lokola axe central nde bosangeni na biso soko bato moko baze kosangisa Fumu Kimbangu na kombo mosusu wana ekozala malamu kenda tuna bango toyambaki bato ya vuvamu toyambaki mopanzisango moko ya boyindo alobaki be kombo ya Fumu Kimbangu Yesu atsonga na mabela uta po nil par bonzambe zala importer ba importer linzanza ya sardine ba importer nido bakoyi ko importer Yesu te soko akufaka na kushe soko bato babaka kayo kuluse basuka kuna basolola na bango ba romain likambo wana metala nano Genèse et Apocalypse lisona moto moyindo eze wapi mais de kondombele tozonga na mukie na makomi parce que ceux qui te lobi to talisa malamu makomi lobi na buku ya Yohane on a français ba bengi Jean Yesu Kristu azali na tata azali na ye mwana moto moko te akoki koleka epai ya tata santé aleka liboso epai ya mwana nayebi te ndeko Ndombele okopesa commentaire nini esika wana esalaka mwa patient tango bandi Yohane na français balobi Jean bonganya na français nini to Ndombele to ngala na français nini te botwaka biloko moko te bokomisi yango o baloba kuna soko Pierre pana biso komisoko Polo soko te Pierre ezeli banga omoni mokandango tata zena mwana lelo papa boyi yango ngana koliki ata mosusu to longolaka page du début à la fin il y a Biblia et c'est théâtre c'est du théâtre yango moni like 1:1 na bayeba kolobaka Bible est inspirée like 1 lobi c'est le fruit de mes propres recherches yango ezena ba confusion ezena ba contradiction lelo batangisa bino na Genèse soko 4 kitana histoire d'Adam ya Caïn Abel babi bakendaka ko bonza libonza kaya tumbini ama
Oui, bien invention. Almete ye na mbula nini. Moto na mokili. Almete kayan pelise la ka moto ya bonzela ka nzambe li bonza swaka wapi. C'est du théâtre. Soko landine bandelo komona kutu tango bala imbuma bakimi bakeye ko bata manzambe. Nzamba bandi tango bakoki bapa ya nzambe bakimi bakeye ko bata ma. Nzamba beleli bango aluki Adamu Eva amonite alembi bango bazongisi to bata mio. Atuni bo bata minga poni potolia kimbuma. Nzambe bakoki babata mai. Donc tolongola nano biloko wana christianisme ezemwa biloko d'abord yango eboti traite de noir yango esali esclavagisme yango teki biso ba indolo kwa nkoni bakata basi mabele bakata bankoko maboko baboma au nom du christianisme bato na bonzambe na bango ndenge bakombo ekabwani ndenge bilia ekabwani ndenge loposo ekabwani ndenge bonzambe ekabwani kati ya bato. Soufflez un peu. J'ai remarqué que na touché moi point moko boye de Kondombe il y a commis déjà comme mata mafuta. Tout ça là plaisir. Ceux qui n'endingisa na yo ko permettre tout ko luka ndeko moko azali na kati ya christianisme. Tout ko passer mission ensemble tout mes campé ko kabola exala débattre mais tout mes campé ko kabola makanisi. Déjà chers internautes, chers téléspectateurs, s'abonner à notre site internet Bongania Media, www.bongania Media. Vous allez nous trouver. On va pouvoir passer des bons moments, on va partager de tout, de la politique, la religion, les faits sociaux, etc. etc. Ndekondombele, tome campé ko le belali kambo l'Italie pour son moindo na niveau ya football. Tout le monde qui bisognoso na mondial Tolo Banini, l'Afrique toujours dans les noirs, ou qu'est-ce qui se passe au juste en Afrique? Tokoki kosala elo komo côté et bizalela wana ya kopola ya kolongwa et yaka med fois surtout ke ba compétition et ngona bande konepsa mindele topola ka tokoma na finalité et bongo tata Simon Kimbango zali wapi pona ko tiabo kondinaye Angers bisope bayindo to sepela azali wapi tozali ko sambela butumoi ba prophète bazali ko maibele prophète fumusoki nani mais pourquoi est-ce que tozali ko komate tozali ko kokate Afrique toujours na molili toujours reculé. Qu'est-ce qui se passe au juste Fumukimba azali wapi tango biso ba africain tozaka na kati ya boyindo matondo nalingaki na rectifier tango lobinde kondombele mafuta emati bokoluka soko ndeko moyesu biso mafuta ko mataka te tobotama babundi c'est-à-dire touta na tombo kozonga tombo ko bangisa biso te maye biso tokolobela keze maye babomela ka bato babomela kango bato soko tokolobaka yango po tobotama ki po toloba Fumukimbango aze wapi na makambo ya ba équipe ngana ebite ndenge mwasi abato azeko lekana na nzila aze mwasi na oto zeko zila salaoni est-ce que koko zila mwasi abato aya sepelisa yo te omoni équipe makambo ya masano ya ndembo ekoki pe ko enseigner bato tango biso tozeko loba bato na bonzambe na bango bato na bato biso tozonga na Fumukimbango le plus grand prophète que la terre n'a jamais connu. Bato balobi te boze ba raciste boze ba dictateur kasi tomoni racisme kuna te arbitre ke ko tala soko vidéo aboyi abi vidéo ezena retard na moni malamote non mais vidéo ne zaleka na match ya baindo te zaleka na match presque nyonso yango tolobi te kasi tomonaki ba mbeba mosusu batiki bakei ko tala vidéo basali recours na nango arbitre ki mabe tango bakei na vidéo amoni ke te zalaki mbeba ati penalty. Mais bon mona ki yango na ba match elekiti bato yonso ba réclamer biso ba indo balingaka biso te ba kolinga bino te mondela zende kona te soko motaze ko zwa vaccin empoisonné aye ko beta bana na yo na mboka ya yo basali mandoki terrain de bataille champ ya bataille na bango sika ba ko meke ba ye nango pa ina na Afrika moto bongo zende kona yo te et enseigner bato o bazé ko tia na no tembe ba ye ba que Jésus ayaki mpo ya loposo moko songolo e bandelite suka ya mission na ye bana Israël
bana ya Jacob oyo un peu plus tard bakomaki bana Israël. Biso pe fumu kimbangu ayaki mpoi ya baindo banso sukati suka tozonga na bufumu kimbangu. Islam ezonga kuna na Moyen-Orient soko na Mahomet na ala bakenda. Tozwi soko Izwara soko na Buddha na ye bakenda kuna na Asie basala ya bango mokili. Biso baindo tozonga na bufumu kimbangu. Sans fumu kimbangu l'Afrique ne s'en sortira jamais. Motaloba yango Jean-Marie Van Epp oyaze moko ya catholique soko ya évêque catholique sans fumu kimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas. Politique. Il y a Côte d'Ivoire, il y a Kenya, il y a wapi bolanda information et si gagné nezeko simba. Mais tu as le na olobi Afrique sans fumu kimbangu tout le monde ba pasteur le bossa ba miracle na kombo Yesu bazo bimisa ba mbisi na lokolo. Na ebite wala posaka contre yango. Tango biso tozeko tanga kala naino tozeko mona na ba etelo ba magicien moko bakoyaka abimisi pigeon abimisi ba bonbon bongo nini ko kamusanga soko moto moko alatisi kazaka comprendre que ba magicien wana ba koma inspiré simba kalisuté ya kenango na ndenge ya soi-disant ndako ya nzambe te c'est du théâtre soko bimisi moto moko nzombo esalini na passion yo mboke zenango. Est-ce que ba malade mais bakenda na mama ye moté hôpital général de référence bakenda na hôpital soko na basane sika bato bazé ko nyokwama tout le monde qui a ba stade bazo telemisa ba infirme bazo telema bazo ba beki na bango mama 100 jours azali oyebi prophète Baraka Mugisha ozemo pandisango hein omoni ngana sepelaka na mikili ya poto ba pandisango bazé ba bundi ya yambo ya mboka c'est-à-dire ba pesaka ba peuple de n'importe quoi te kenda lukao palpe koka nini yaka na plateau azalaka koka tala yozo sakana na lokolo ya koka wane tikala kwa moi baguette à drum ba telemisi ya ko équilibre non to tikamba babiloko wana bato bazé ko landa ba pesa kabiso tango to respecta ka bango yaka na koka moka azalaka koka eze nango soko babenga ka bango soko ba acrobate to mona ka pululu te to mona ka jino la te jino la soko akaina ngola bato ba ebiete ba obi openza kitifa. Bongo soko moto moko ya spectacle ye indenge wana ba beti makola teleme atamboli avec la moni le loi yebi ba couleur yonso. C'est pas théâtre. Ah. Le grand réalisateur Dimitri Bongania. Mambango yangoyo. Mambango yango tolobaki ekomi. Ndingisa na yo na osenga que au permettre ngai nakutana prophète Baraka Mugisha donc organisé parce que selon Ndeko Ndombele alobi eza ba théâtre eza marambu ya solo te eza lokuta na okutana prophète Baraka Mugisha na ko passer na interview to okutana pe na Ndeko Ndombele na bandeko mususu pour mambango le vraiment dans le calme. Bon tokotala na Yezu ya ba mindele na fumu kimbangu ya biso baindo nani aleki bokondi et bon fumu papa Ndombele na yeba penza fumu kimbangu azalaka envoyé ya Yesu to azali po misuba baka tata ili musantu misuba baka na kombo ya tata fumu kimbangu azanzambe to en tout cas na ebité mais quand on éclaircir biso fumu kimbangu azeli siko fumu kimbangu aze molobeli ya baindo tata kanisela ki biso kotindela biso molobeli donc prophète motokoloba fumu kimbangu batinda na Yesu ambassadeur anomaka ambassadeur te parce que na l'église ya bando na mino musuba komaka l'église de Jésus par l'église de Jésus par son envoyé spécial Simon Kimbangu na envoyé à Jésus ezeba Matthieu boye bien on a Bible atanga zotinda bango aller faire soko de nini dans les nations d'Israël mes disciples atinda fumu kimbangu c'est que contradiction comme na kana bino tango mosusu tozoye bate tozoye sur la nini tango mosusu tango lobaki église vouvoie mon interpellaki on a bi centre et sika ba mibengi église eze sika kombo ya Jésus eze christianisme église kimbangiste eze église fondée par Papa Diangenda facilité par M. Pétillon. Histoire mosusu. Kenda kuna tuna. Ba uti pe ko boya bango na kowe communauté œcuménique des églises balobi na bango boko kite ko sangisa Yesu na fumu kimbangu.
te basangana te. Fumu Kimbangu soko landi jugement na ye tango bakangi na 1920 babi, il a interprété la Bible de sa façon. Abimisaki bosembo na lakisi yo. Na tuni mituna kayen moto apelisaki po tumba mbeka n'epoque wana bato baliaka biloko mobeso azwaka limetu wapi. Omoni babiloko wana nde Fumu Kimbangu alakisaka bato afongolaka mayela bato palo bana bango bonzambe ezala importe te. To mituna yambo mondela ya po mondela ya na 1482 yambo ya biso to ebaka nzambe te. Omoni donc Fumu Kimbangu soko otangela l'église Kimbangisa ba comme église de Jésus-Christ par son envoyé ou une église de Jésus-Christ. Et c'est l'église de Jésus-Christ ndenge ba komi yango bango moko. Mais kasi bango nde bakolo Kimbangu. Pour bango baza église Kimbangiste bino bozali centre vous vamu. C'est compliqué te olobi église de Jésus-Christ sur la terre. Kuna biso toze centre vutuka vana pambo vidila zonga na esika obungela recommandation moyine de sika yon soise ayoka sango ya zonga ne sika ya bungelaka. So on a comprendre bien on dirait zalaka ba Kongo kuna ponyo so zalaka ba vutuki ba blo moka ba Kongo. On dirait en quelque sorte ya raciste. Bible banda na français sika moko to lobaka Bible sika ya ba français. Wana bondimi yango malamu. Loko na bi vutuka vana pambo vidila otindiki ya ba Kongo. C'est pour ça que tu ba prophète ba prophète ya ba église ya ba centre na ba église na bino na plupart ezaka ba Congo plupart. C'est comme si église yango ezaka ba Congo kaka ba Congo kaka. Islam et yana ki arabe. Nano bo jwa tango te bo ebisa bango kezalaka kaka ya ba arabe. Prophète Atoli azemo Congo te. Prophète Mangongela azemo Congo te. Mais soko pasi odui pota na lokolo bako banda soin na lokolo mondele tango yaka akotelaka na iteni oyo lelo to bengi Congo central mabe bandelaka wana réparation ya mingi eko bandela pena iteni wana eko bandela pena iteni wana ninge la kisio biso yonso tokolobaka lelo sango yetoze ba Congo te ba Congo tango mosu ya kala ya Borome Congo Borome Congo ya kala ezeko zwa Congo Brazza Gabon Sud Gabon Cameroun tokiyebo etokei Rwanda Burundi ezalaka na kati na Angola biso République démocratique ya Congo yonso ezalaki Rome Congo tango zelo bela message ya ba Congo nini ya Congo central. Non, moi je pense que esika poteze esika bakotiaka bongo mino e bandelaka kotoyo bango nde bakotele malor po basala réparation. Voilà. Toujours na politique comme ça to ya ko zwa sous politique na église to sanction poto bimsa idée moko. Papa Ndombele c'est comme si l'église ya baindo nde bozo soutenir Joseph Kabila na pouvoir. Habité au Kolobanini parce que Namboka na biso na ba province du jour au jour makile zotanga parce que Kabila a dirigé ma baie selon ba opposant bino bozo tenir toujours Kabila azala na habité pour monter que bino boza ko linga makile sopana toujours parce que du fait que Kabila zali makile ezo sopana bazo silika bazo sala ba marche une fois ce qui Kabila s'est prononcé katiki au moins que les Alaïsiens pour na bana Congo makila et sopana le sous-souté ndenge peut-être bandai ko sopana parce que souvent bino nde mutu bozo pesa espoir que c'est non prophétie à Kimbangu troisième président ce quatrième ce troisième président à Koti Kala na habité au lobini par rapport ya idéal. Omoni esika tokomi lelo ezolo kwa mwana zeko bela mama memia na hôpital bati atonga mwana zeko una kima lela ganga mama soko cede na ba caprice ya mwana lobi nkufe koya mwana ebi danger ya maladie te yango wana RDC zebana Kabila kenda nyungu wana matcha chezeko sala bango na nzoto biso zeba boti biso ze parti spirituel toze ko mona musika to bi ke soko to tiki bokono eko kumba bango na nkufa to soutenaka président Kabila te tango lobi masanga nyonso ya boyindo te na mona ka genome moko ya nzoto mikebo aza pena soko mwana moko awa soko ya kimbache ke soko kosi soko nani bango baze ba opposant contre Kabila na mona ka susu kulutu tata na biso
prophète atoli soko batataki mondo bato ebele basali pe opposition na bango biso nyonso toke esika moko te lelo moto akolobelaka ebonga ya bokonzi ya lelo ezeni nesongi nzila fumukusu kia muzala panda na ngola po même papa ki anganya lobelaka makambo ya pouvoir a lelo omoni donc tango olobi bino bato boze kolobela boyindo te bango bato ya l'église des noirs po biso ze église te biso ze centre toze na vision mosusu na 2006 nesongi nzila fumukusu kia muzala panda na ngola ebisi ne mwanda nsemi ayebisi alobi kokenda kosala politique active te pe kosangana na bangala te po pouvoir ezene teni ya Équateur te bauti ko gouverner basali 30 ans de pouvoir plus des ans pouvoir na bonzambe za la rotatif pouvoir ezena est bakati muze Kabila mandat na ye na lombango na assassinat ne mwana semi chef spirituel visionnaire longue ya Congo avec de multiples titres accueilli na Jean-Pierre Bemba 0 toyei na 2011 nesongenzi na fumukusu kia mzana panda na ngolo lelo bato baze ko boya ko comprendre ayebisi bango même Tshisekedi ndenga je wana nkoko yo ya ze na bo konzite na maboko batiaka tembe balandi Tshisekedi te azongi na sia mabele amona bo konzite omoni ezalaka bebongo bato bandimi Yesu soko Emmanuel po Jesus Christos eze moto mosusu bino bo sambelaka bato bandimi Emmanuel tango si atiki mokili bato bandimi Mahomet tango si atiki mokili bato bandimi Buddha tango si atiki mokili na présent ya batindami bato bamona kaka loko azena moto azemoto azena bana azena mwa goligoso na ye akoli akakomelaka nanya komona entina mais soko baleki ngana kolikia esika tokomi tolingi to bongisa eloko moko biso to apuyaka président Kabila te to apuyaka kiti ya bokonzi tikala libre to utia wa le 30 juin ko fêter 58 ans ya indépendance omoni pesanga nano mwa ntango na limbolelo koyo na bino bakambi ya leta boye banano ko bongisa bongisa etamboleli makambo mingi boze koloba na français on dirait ezeko simba pe binote yango photo kenda ko revoir constitution au fait la revue pour nini on si longtemps constitution na biso ko zala na français tokoyeba makambo tokoloba toyebi éducation pesa makamalamu na nkota yeboze ko maîtriser tala bana ndenge bakangaka baloyembo tala kaka ndenge bana bakangaka baloyembo ya bandeko fali bandeko wera bakoyembaka poimba makana nkota na bango omoni lelo facilement ko kikoloba olati bafes olobi yango na français po eze nkota na yote oloba yango na lingala olati pantalon ya kokita ya kokita na se ya ninyo kokima français te bafes okoloba yango na lingala te facilement kosala émission lobi peni oloba yango na lingala facilement kosala émission lobi vagin lingala ezaka pauvre de balobaka te sentence ekozala nde mosusu sentence ekozala nde mosusu tozonga nano omoni politique ezeko kenda likolo na français 90% ya mboka ye otoze ngai na yo basé ba analphabète basé ko maîtriser nkota te makambo eloba makate tango motalobi 58 ans indépendance lipanda te indépendance na lingala ezeli lipanda te bonsomi mpo nini bato balukaki bonsomi mondela kataka biso maboko akata mondela bandiko violer femme congolaise soko femme africaine na yebite utambula nini sikona koloba boy mukambi ndombele tango fumukusu bazondima ete bino bat bozalaka na ye ideni bopesi bo monte ke falaka postuler parce que boy déjà tango zo baba oyo ka ete botinde na gouvernement botinde akina parlement peut-être kuna ba oyo ka omoni to sala makambo na makanisi na bisote to sala makambo na sentiment charnel te c'est-à-dire pour bongo ba député wana babatameli wapi moto asokoli soka zongi na kati ya dépôt makala quel que soit degré ya bopeto azalaki nango akozwa putulu ya makala nesongi nzila bayaki te yokana ino nesongi nzila molakisi nzila ayaki te posa la politique active mayaki po la kisabato nzela bango esika baponama ozala architecte oponama ozala savant oponama okoma président oponama bongisa na esika mais bazoyo kaete non c'est-à-dire eze tumba moto baby na uteko loba tout à l'heure 4 siècles na ndambo
4 siècles nandambo tango bandi na maternelle babati ko tangisa na français ba initio kiboyo na lobaki awa science sans conscience ruine de l'âme bato batangi nakozala nakozanga kozala na bango moyinda tangi otanga kaposala ni osisi kela sozo kanso kenda poto ba initio mabele na yo ba passer ba yeli susu no pium bango batalisi olola awa makambo nyonso kosala ma ezena ntina te zila paradis kuno kolia tomate monene kwa kokoti kuna nde sika okobina soko rumba fanfare kobeta tongo midi poko na banjelu théâtre batio balongoli yo kibomoto tolo bate alir mboka ezali kokende to s'attendre na résultat nini parce que fumukusu bazoyo kaete tolingi maboko te tolobaka tango upesaki ngai mboto tunaki ngai santé nalobaki kimia na kati ya etumba eze etumba moto akolinga maboko azete bango babunda biso toze kobunda mais tolobi bokonzi ya 4 hommes président esepelisa bato te esepelisa bato te président Kabila kutami na bokonzi ya mine oyela kaka mfumu kimbangu seke bozo appuyer atika na kibokonzi nalobi toze ko appuyer prophétie to appuyer président Kabila te soko ezalaka Jean-Pierre Bemba nde 4 hommes président alingaki ajo appui na biso soko ezalaka soko syndicat dokolo nde 4 hommes président alingaki ajo appui lokole kwei président Kabila 4 hommes président tosani topesi appui na prophétie balobaki président Yamine nalandi mwana mobali oyo ya Kimbateke nani kutu kombo lisusu kosi alobi oyo azeka ka 3e président na ebité soko tozo ko maîtriser mais ya molimo te to saka théâtre te bon en tout cas papa zila pesa nga mwa tango omoni ko fanda na plateau boye ezaka te po ya ko sala théâtre totika ka makambo ya tina peuple azeko nyokwama ndeko wana nalandi ye koloba tozeka ka be na continuité ya 3e président na ebite soko ba pesa olikabo ya kosokola mbaso soko na blé de méthylène soko na kasakindongo dwa kasakindongo sokola mbaso soko ba pesa olikabo soko ya kosala cari dentaire na poso nzete ya mondenge zwa kuna sala enseignement botika na ba pesi enseignement na année 2000 mois de mai nesongenzi na fumukusu kia mzala mpanda na ngola lobi na bilaka na ba prophétie fumukimbanga lobaka 3e président ako umela te ako ina mindele ako zala assassiné 3e président babumiye ekokisami na 2001 na ebite na kotanga ya mboka nini soko ya mokili nini soko ze kotanga 1 2 3 lokola 3e wana ebukani obandeli lisusu 3 pardon papa Ndombele na kotongisela maloba omoni nalingi to sauter eloko yo na lombango te tokenda malembe po bato inconscient bele bakofinga po lelo po batala bino mingi na internet fo finga président Kabila pour ça la vie belé faut ça la titre moko tala Kabila bomi bato na est hein nakopesa omo pandisango élément ya Laurent Louis na parlement belge ayebisi bango na époque coloniale babomaka biso 10 millions de congolais o ezali ko sala moitié ya population et si gagné bandeko bazena mikili ya poto ba revendica te tokeba bandeko ba combattant et puis lelo ba comprendre mingi oyo bazangi mwa mosala ba tato ba raté vi na mikili ya poto to mosu bango nde bazé ko s'attaquer na mwana moki azé ko tambusa mboka te 4e président chers téléspectateurs, chers internautes, Papa Ndombele la lobby bango bazali ko soutenir président Kabila te yemta na 4e président bazo soutenir yete mais bazo soutenir prophétie or na prophétie et lobby que 4e président yoana nde mutako bongisa Congo. Soyez sages, soyez intellectuels, ce n'est pas pour rien que nous étudions, ce n'est pas pour rien que nous sommes dans des bancs des écoles pour apprendre Elin Kolobanini. Papa Ndombele, les loyaux, bandeko ya opposition, batelemi, balobi,
machine à voter wana balingi yango te parce que c'est la tricherie totale. Et il y a même un informaticien au Balaksa qui a démontré comment est-ce que machine wana ce que voter boye juste le longo de la pièce mon côté wana ba vote un sur comme un numéro boye bino bozana combat ya baindo bolobi bozo soutenir Kabila te to ebite to bangoni ba soutenir ka prophétie wana ya 4e président mais bazo soutenir Kabila te bolobi nini na iloko oyo machine à voter bande ko babi ezali tricherie côté kuna pe mokonzi ya Seigneur lobby soit la machine à voter soit élection en 2019 yozali moto ozali kokamba bato na kati ya centre olobi nini pesa mon point de vue na yo s'il faut batou ba ndima oyo mokonzi ya Seigneur lobby to ba ye ba bata mito na banque machine wana ezali tricherie ba voter te pour du fait que ba ko voter résultat na ekobon wana oyebi soko zezaleli mabe na quartier soko lingi mwasi la première des choses oyebi sa mwasi wana kosolisa ka bato quartier te balinga ngate te oze ko banga ba ebise ba secret na yo tu comprendre et l'opposition zeko sala d'abord a prêté pour la élection ango et c'est déjà troublé oye bombami tu comprendre et c'est déjà matata koko somoko yelengela mi mopanzi oyo tôt ou tard et que se dégénérer bolimbisa na defa moi le poto soko élection kei et sika toko koma soko batuna kabino motuna te mais nani ozomona ta mosusu akoki a gagner quand mosusu ta mosusu azite mais le kola déjà ba incriminer machine lobby résultat yo so ekobima et kozala contester donc baloni déjà tumba yamboto koma na itumba pour yangai Corneille nanga lobby élection 2019 mais pour yanga élection c'est important na tango ni est important kasi bato bayo kanati est-ce que pour bato mboka na biso bonga photo kenda na élection mais bato bayo kanabino moko église bozo yo kananu te zila omoni bo misala makanisi na bino na motu gravé programmé et tikali bongo intact soko na bandi ko lakisa na 2002 na palais du peuple to sangana masanga yonso ngai na umeli moke na makambo matali bilili pene ya nesonga nzina fumukusu kya mzana panda na ngola prophète mangongele kimia balongo ezali sika zena mokili ya molimo to zalaka na bango prophète atoli aya na mongo kongo to kenda pa ina ye mwana ya mobali lelo aboti mo impolitesse tant mosusu po adui ba kontaka poto kala mingi te loko akuna bopoza baze mingi ba meki ba kumbo na opposition erreur na ekaka yeko shayebi tango tokendaka pa ina ye nini nesonganzi la pesa kama mobeko te toyokanaka c'est-à-dire kibomoto mosuni et salaka et pensaka moto moi lolendo omoni nalobi tout à l'heure l'élection zena tinate Congo Brazzaville ba salaka l'élection te to bosanaka te to salaka bato to observe ka de près maze koleka na mokili Congo Brazzaville a sali élection lisuba éli démocratiquement na voie de urne tango akei ko simba kaka pétrole ya ba français Denis Sassou Nguesso ba armaye a beti lisuba te a renverser pouvoir à Fanda et si kanyi yoka communauté internationale réclamée pour vous dire que élection ezena ngontina te mondele akotindi kaka ba mboka ya Felika ndenga lingi loko apion ya dame balobaka Laurent Gbagbo zo ki te na Côte d'Ivoire lelo ye na CPI après soko 8 ans Yako Kangema, bakomi kolobanini. Te on dirait Ouattara, Adjouakate, on dirait Totuna, Côte d'Ivoire. Tango Ouattara remplacé Laurent Gbagbo. Abaki sini na Côte d'Ivoire. Ba kontina biso ba koma kama beli boso ya loposo pembe, soko ba lobeli intérêt ya peuple. Nzoka lelo to kolobango mbalomba la toleka kana betando. Mokonzi ye loposo pembe yini, ye wana peuple apesa maboko. Tango Laurent Gbagbo azalaki mpo ya bango azalaka mabete tango alobi abime ndenge nini mwana ya Côte d'Ivoire ebi kolia chocolat mais chocolat na Europe eze eloko pamba pona na bana ba européen mais est-ce que au peuple a kopesa maboko ndenge nini aussi longtemps yemoko mokonzi yango azo convaincre biso na peuple yango te tozolia na pasi bana bazotanga na pasi vie ezalité est-ce que to kopesa kaka bokonzi kaka po le poso pembe yini biso to pesa bokonzi.
est-ce que vous avez 70 batambola kana caleçon ya pamba ya James Bond 007 obi pas simbole bandi tokenda nano loko lingi okumbanga na terrain wana expression yebi bamba nzungu yo bosani ke na mboko bato babambaka nzungu na matembele po atia maya fufu phénomène Salomon mitu ke sali accident kiti ya sima e bukani yanke moko ya longoli yango ekomi epombolone ya ndako obosani awa na mboka oyo phénomène Salomon boke ko la télévision pa ya bato e komi ngonga moko fobo bima po bango batanda bato baze kola na carton moto aze koleka na nzila moni carton kosi yo basoso na nga bazotungisa nzoka nde mbeto na yakumbi te bate ya bato te pasi bandi lelo te pasi uti kala depuis époque coloniale mais pour nini le 4 janvier 1959 bato ba revendikaka te pasi uti kala toze ko bunda nango président Kabila aye kokuta pasi tango bato baze ko nyokwa mawa ko tambola ka makolongulu fusible sauter na la gomme obi ke la gomme tourner ko tia tonga na set au fil de fer wana président Kabila tamosuna na botamite donc to kumba bato te na koloba pasi lelo liwana la kisaki liwana na époque coloniale baboma biso 10 millions de morts. Papa Ndombele, élection ou pas? Mais c'est clair, naze ko biso élection c'est nantina te. Soko ba mboka mosu ba sala yango e boti eloko te tala. Est-ce que yebi que élection boze ko luka? Et c'est pas si c'est regrettable pour botangi na français. Botangi na français. Faites temps na lingala. Yo moko ze ko mona te soko sali annonce non na français au perdre le sentiment na yo. Soko zongi na lingala o zongi pena na nzungu na ya moteke soko na mwa elubu penda monganza bati mosaka na mwa ngai o lei ndenge elongo bani. C'est-à-dire bato baze ko sala makambo na kimondele constitution na biso et tout anana constitution ya ba français. Tozé deuxième pays francophone par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Te réalité andako ya ndeko bonganya to ya ndako ya coach matumona e balanite na réalité ndako na ngai ndeko ngala ko ke bisanga nga na tika ka 20,000 francs na ndako na ngai pona kolia tamusuba zezomi tamusuba zeminei ngai tamusuna zengai moko to ngai na goligoso na ngai tamusunga na tika 3,000 na kokite nga pena imposer na ba tika ka 20,000 mbongo ebelenga na tika ka 3,000 toliaka te ba réalité keseni na lobi na yo mboka ya biso Belgique kokota wa 80 fois constitution to ko copier ya bango te yango na lobi Papa Ndombele 5 ans renouvelable une fois kasi likelemba na bango te biso toze na tango ya kofandisa mboka na biso tolobi ba opposant ba ya bakota FCC na monyelo ko moko esalemi wana ba ya bakota élection tindikama tozera to koma après tozongisa nano bokonzi na biso mabele na biso ezonga ya biso bazoyo kabinote c'est ça les grands problèmes nalobi ozosila bayoka yo obi tango bilenge balinganaka moi ça obi na boy nanga bango tango bakeye babi pe tu andimi déjà asalika abi palais ya kibo mwasi attaquer okojoye l'état te banate basali mo abi palais mais bayebe sika tozeko kenda Papa Ndombele tango zoloba fumukusu ndengo zolobela c'est comme si en quelque sorte yende peut-être akoki kozala mobikisi ya Congo nayebi te na baide to na nini Papa fumukusu soki totali bia banda koloba depuis kala abanda koloba depuis kala bazoyoka ete bino bapene ya ye bopesa ye moi licence to bopesa ye moi conseil ameka un peu kokota parce que soka koti na kati kuna makambo ezala différent raison pour laquelle tout monaka ba pasteur na ba prêtre musu bazaki na kati ya gouvernement to na kati ya parlement pona koluka toujours ko bongisa makambo ke na ndenge ya bosolo pourquoi pas Papa Kusu pa ko koloba pona bien ya poso moindo na kota na meka ko changer makambo parce que yazali na molimo mosantu azali na molimo mosantu muto azali na molimo mosantu partout esika kozala molimo mosantu akodominer ba milimo inso e kozala e esika wana pourquoi
pourquoi pas papa Kusu Fumukusu akokota te pour molimo azali na yango ya papa Simon Kimbangu et dominé le lopeto mona esengwa baindo kopesa toli na Fumukusu alobi mwakala na mokanda yebotangaka Moïse pour convaincre le peuple israélite salaka 40 ans. Raison pour laquelle akotaka kanate terre promise anunaka lembaka balakisaka na musika soi-disant. Donc botanga mikolo na misapite pour calendrier yebino boze kotanga yango te ya mokili ya molimo. Tango yo moni alobi mingi tango molai par rapport ya nini par rapport ya quoi? Contrat ya Fumukusu na mokili ya molimo bango nde bayebi. Biso ba initié to ba itoze avancer na spiritualité to lobaka azen une incarnation verticale. Azen molobeli ya mokili ya molimo ya zwa kande na mokili ya molimo. Donc tango bino boze ko calculer azwa ke pa papa Kimbangu. Justement, mokobi misala ya 1920, mokobi misala ya Fumu Kimbangu. Oyebi moi si azen na processus ya divorce azwa engagement na mobali mosusu te. Fazela asilisi processus ya bokabwani na ye complètement si masengagé. Fumu Kimbangu alobaka mayele ya mokili ekokoma na suka. Mayele mundele ekokoma na suka. Bato wana moni lelo catholique ndenga bimi poisa. Omoni yango mosengo ndenga bimi poisa. Catholique azo bunda pona bino. Zila papa. Azo marché, sango azo marché pona soda azo beta sous masasi. Papa. Sango wana a épargné bana paiement ya minerval ya bana basoda wana na bekol na ye. Tango bakendaka na bopito na ye, bana basoda wana yokelaka bango mao. Tika ko kumba na mokili wana te po. Bekol nyonso ya basango comme l'état. Ko zila na yebisa yo. Hein? Est-ce que vous que mosengo tango akomi cardinal asalela tribalisme moko bokenda na l'air dame na Gombe botuna bisika yoso misolo ekotaka adwa atia bandeko ne kenda na village natal na ye dispensaire batokisaka serenge telelo po batuba moto batuba gyo na tongo batokisi oyina pokwa faut pesa nkoni bakotokisela o serenge na village natal ya ye mosengo akoya ko lukande bola mwao somo nango pe papa Kimbangu mwana na yaya ka kozwambongo na ISK ayaka kozwambongo tozomona bande bazofuka milae seke bazaba bango nyonso ndenge moko nalobaki église kimbangiste église de Jésus-Christ bango nyonso na ba catholique tia bango nkutu moko tia bango kuna awa toze koloba makambo ya bonzambe ya boindo bofumu Kimbangu toze koloba wa okoki koloba te okotsa na motu ya bato catholique alukaka bolamu ya bato na likambo nini na likambo nini minerval oyeze plus cher na bekole ze na République démocratique ya Congo ezeba minerval banani ya ba catholique na compte à l'état nini obengi na compte à l'état église ba école catholique comment na charge à l'état kenda ko vérifier ko papa kenda ko vérifier hein kenda ko vérifier lelo bakomi kotia na ba bare na kati ya bekole catholique po nini Vatican lobaki na bango bakenda ba misa ya misolo batie mwa ba po mutamela secret soka lembi atoki mo mutoke bimi soka pesi mbonga masango ko pesi secret te omoni to bungisa bato baze kolanda biso te esika to uti est-ce que bike bato yonso balobelaka boyindo catholique nda boma bango ya kimpa vita ba missionnaire catholique nde batia ye na moto le 2 juillet 1706 mwana mwasi ya mibutuku mibale na mibale 22 ans ya vitankanga ba catholique ba katie motu na bataille d'Ambwila 1665 ba kei ko célébrer nango misa na Nazareth et temple catholique Nazareth na Luanda neko dipwanga ba catholique nde babomi webike mbuta Lumumba awa kaka na 1960 ba catholique nde ba bebisa réputation na ba teya communiste na l'église na bango politique à retour à l'authenticité cardinal Malula Motabundisi yango papa Verkis qui a mangé na mateta nano akufite bokenda bo interviewer mais ceux qui Kabila zo tia en tête leurs accords na pouvoir eza po profession les OPC mtu makas puis bino bozo appuyer yango nalobaki elobi motinda mi koleka te soko kokisami te na ma bible eloba ekokisama kate na ma Fumu Kimbangu alobi eze ekokisama Fumu Kimbangu alobi 3e président ko umela te bakoboma eto moni yango Fumu Kimbangu alobi na 4e président nda ko sangisa bon so Kabila kufile lo kasto lobani wana makanisi na yo prophétie baby nalobi wana makanisi na yo prophétie za kana des alternatives soko ekokokisama lo lenge za ki profiter bakotalisa bino ebika Josie ayaki pour hériter trône ya koko na David azaki roi spirituel te David azaki roi d'Israël. Tango Jésus azokende kufa na croix, Maria azeko tala mwana na yena litaba likuna likolo, amitunya abi memokolo, ange Gabriel
abimela kanga baki okozwa zemi okoboto mwana wana ko régner na Israël mais mwana régner te kutu moyibi batiki moyibi bake bomelanga mwana chanpantia bato wana mais papa Ndombele tant que bake arenya kité tomoni nativité nae tomoni passion nae puis tomoni résurrection nae korenyango bino bonga keza eza korenya ndenge nini. Par contre mutu na bino moko oyo papa o nani oya mata komi na niveau moko biya koi siko korenyango eza na ndenge nini il fallait qu'il aza na moi sito azomela masanga po bomona karenye ngana hebi papa ngote oya mataka koyaka mais soko zena papa moko na mbula na ya mataka koyaka c'est que papa wana ze ignorant po moto mataka te avion po mata batia ba réacteur atondisa mopepa kei bongo batara ekeko na ebembe na cercueil ekeko justement batia ke bembe na cercueil azepeto musu mwana mokia kolaka te pour comprendre to bota makato yaka na mokina nzela ya kobota mato zongaka na nzela ya nkufa Jésus pe akufa wana bataki ekeko na kata cercueil siko saka ngatango soko tuni mituna loba papa Ndombe ngatango Jésus azaki pe na bagoli gosona yazaka pe na baliyanga na ye amoureux aze kobisa bayekoli nazaka na bino mokoni bo pakola kanga mafuta tala goli goso akotsa pakoni nga mafuta na makolo apakusi ngai makolo na suki na ye a utilisé mo kenda kotala na Biblia akaresa ngai ayokaka sa epai ma epai yoke ina fete ya bato masanga masili fete na yote invité baya koyebisa yo maître Jésus kuna masanga sili tazaka mokolo fete libala na ye mena zai kuna te na yebisu eloko moko awa Jésus ayaka te po kufa na croix prophétie et la kaka ke akoronye sur Israël. Mais lokola Israël ba rejeta kiye tango moni Ponce Pilate a telemi atuni bango na Barabas na Jésus na baka nani na kuruse na tika nani bana Israël balobi baka Jésus tikela biso Barabas et sika responsabilité ya ba Romain elungwaka ekei na Israël yango moni siège oyo Emmanuel esangela ki abotama ezalaki Israël mais christianisme etombwaneli epa ya ba Romain po nini kilo wana bateki ba sacrifier motinda mina bango yango elakeli zwaki bango bokonzi ekei christianisme et judaïsme il fallait telemela na Israël christianisme ke kobimela na ba Romain o ba Romain de baboma Jésus boni bato babomi Yesu bakobeta lisolo ya Yesu et puis okokakolanga te tant moso okanisaka Jésus azaka na succès te abota maka na ndako ba meme po azanga ka succès pona komikitisa zila na yebisa yo bazaka na misolo te tata bazaka na misolo te mais yaza mokonzi ya mboka oyo zila na yebisa yo tazaki koteka bibonga te azaki koteka bibonga abataki kosunga papa na ye Joseph père adoptif na ye siko ozwa kaka vie ya bato batekaka bibonga okocomprendre ke azalaki na succès bolingi bopesa ye. Chers internautes, téléspectateurs, comme vous le constatez, ça se passe pas mal, comme je vous l'avais dit au début, grâce à notre réalisateur Bongania. Papa Ndombele, Tokomiko qui est na suka émission na biso. Est-ce que n'angnaye ba besoin rappeler tant na centre na bino ko visiter kamba sika siège il y a spiritualité à bayin de zali bokenda rappeler ko mikitisa ko fuka mana temple wana temple loko mosusu kamba loko mosusu temple wana ba bengi yango nouvelle Jérusalem ezalaka wate kamba ze mabele et telemisaki mobikisi ya bayindo tokenda pe au moment opportun to kokenda soke sengi me temple ezema kambo mosusu émission est comme na soke ezalaka bebo soke ezalaki émission ye kolobela bibelu ya basi ndezwaka plus de temps na okaka pasi ba émission ye eze constructive eze ya botongi et umela kaka te des annonces to komi na suka toujours préparer émission musu to sala ngo poto ko basusu masolo mususu ebele o to lengelaki mais to jui tant TV image ezalaka vraiment ça s'achète, ça coûte. Matondo, po ya bandeko badwi libako ya kolanda biso, na yebi ke bosiliki. Bosilika te AVC komi. Bosilika to ko sala AVC pamba problème attention. Mais bo calculer président Kabila soke zalaki kolongwa. Soke zalaki aza protéger te.
sur le plan spirituel. Namakita manso États-Unis à Sali, Belgique et France. Fala ki alongwa. Mais soka zeko longwa te. Po bino tende boti aki. Bino tende boko lungula ye. Alors vous allez éveiller, vous saisir ngonga. Bon moni lelo na Libye, bato bakomo tambola na bandungulu koluka gaz. Boyebi prix ya carburant lelo na Libye. Balobaka Kadhafi dictateur, carburé zalaka 0,050 $. 0,050 carburant. Lelo sans Kadhafi dictateur akei, Libye comme ndengenini. Biso wa lelo, Mouze Kabila babengaka plus dictateur que Mobutu. 2001 assassiné. Si Mabakoumissé, voici l'homme qu'il fallait. To conjuguer verbe falloir n'a passé. Mbouta Lumumba babengaka communiste na 60. Tango akei héros. Premier ministre de la République démocratique ya Congo exemplaire. Thomas Sankara tango atelemi. Yewana babo malelo lobi mosika 87 ba assassiné. Burkina Faso bakisanine. Te moto koyi na nzeta mbila na tongo apesi bakoya na midi mayele. Masolo ya mboka na biso poto betengo fo mondela ya. Basolo laka na oyate bakomaki pene ya kobongisa bota leloko catholique salaki esika boko comprendre que mondela déstabilisaka bamboka ya Felika par catholique tozwa mayele élection soko kaka po ya élection Congo Brazzaville basalaki élection soko kaka po ya élection mais bobo sanatelo ko touti koloba récemment wa élection wana lokola déjà babandi ko boya machine à voter eze déjà makila eze ko tanga mebatemi lobby ba résultat yonso oye kobima bako contester yango po déjà batiaki mokumba moko mopandi toujours mayele maton. Merci beaucoup très chers téléspectateurs, chers internautes. Déjà ce soir suivez cet événement sur notre site internet www.bongania Media. Merci beaucoup à notre caméraman derrière la caméra, Upper. Donc dans le bâté, vous comprenez déjà. Merci beaucoup à Junior de la sagesse, Goncho, le grand goal depuis Luanda. Merci beaucoup à toute la famille Goncho. Retrouvez-nous sur notre, retrouvez-nous prochainement dans l'édition Autopé Sabino. Merci, bye.